Bonjour, bonsoir, na ba Congolais nyonso. Ça dépend na air yo Hollanda biso. Bon. Le lot na ye na olobela interpellation ya Kalev o azalaki azalaki DG à service à renseignement au ANR. Bon, tout le monde na actualité oyo circuler na ba site ebele ba komi na minute que non service ya DGM ba interpeller Kalev na niveau ya aéroport Anjili autaki mboka libanda nde so ya uti Ethiopie nde aye azongi. Voilà, bon ba moni na aéroport nde ba interpeller to mikokota kota lisusu to benga ba source na impesir ba lobi ke non ba interpeller parce que azaki kotambola na passeport diplomatique na voyager ki nango kozonga na ende ba interpeller. Bon, likambo kokamwa comment mutu nga question na mituni premièrement comment mutu oyo aza sous un service à l'état te atambola na passeport diplomatique et puis à parvenir kobima nango na aéroport Anjili akei et puis azongi na mboka nde wana boye ko interpeller. Bon, abima nango ndenge nini to lelo to meka un peu to yeba lukuta na vérité sur dossier wana pona kofongola ba Congolais miso parce que politique ya mboka na biso selon moi na omona ngo isusu eza juste été bon bezala juste été pesa juste été pe toujours demeurer na kozala pe ka juste été parce que eza pasina mawa o ba imana debout congolais collègue Congo meilleur na ba futur bon na habité ba futur na biso bon ceux qui Congo meilleur nini o tokotike la bango parce que quand même biso na génération na biso tozo koka ko différencier mabe na malamu parce que to tangi na école eza ko bana ko futa 5000 francs lelo ba école comment cher malgré gratuité mais ba école nous eza payant pour votre information parce que ba école à l'état eza trop té surtout na capitale na Kinshasa et bon na ba village ma trop. Voilà, donc tous on a un sujet politique, il y a une interpellation et comme distraction na miso ya ba Congolais au pena mutu salaga Congolais au azana souci ya ba Congolais au azomona azana souci à quelque chose, c'est-à-dire maramboane comme la distraction. Bon, je vais m'expliquer. Tokoki ko pesa bato wana raison te to tort mais il faut quand même koyeba que bato majorité bato oyo bazo ko interpeller majorité za bato FCC oyo régime actuel bazana bango en coalition ba yokani bakamba mboka, c'est-à-dire nyonso o bango ba sala il faut batunana, c'est-à-dire ah bon na sala boy bobi nini te ko sala ngote memango boy zongi sa boy, c'est ça en réalité, c'est ça oto mona yango wana, c'est-à-dire même ba makambo etali constitution etali mibeko ya mboka avant moko sala il faut que ndokotuna muninga ate zala raté yebani te mais na coalition na bango yango nde la réalité oto mona, c'est-à-dire babiloko oyo komi ya interpellation ya liboso bandaki na Shadari na mutu mususu kombo na ye bon ezanga pena trop na mutu te ya mibale yo koma Jeannette Kabila ba interpellé nini passeport diplomatique bon yaza député en fonction aza service na ye aza député. Voilà, ya misatu to mona ekomi Kalev ex-directeur ya ANR. Bon tokota na likambo ya ANR yango pe moni na régime passé ANR basaki musala bien sûr mais ezalaki na makambo belé bande kozanga parce que ANR
na ba demia pour wana tout ezalaki ba service ya renseignement bango baza wana mpona kozwa information et puis kotransférer na service oyo eza approprié mais bango imagine que bapanzaki bato na bango aner même voire même partout na ville ya Kinshasa na ba rond-point voire même bamenaça bacongolais ezaki otambola na telefone oyo ezaka na makambo ya kabila tout ça baélection oyo ezonga bakangi yo donc bacongolais tokomeki kotambola na bobangi moko boye eza ke so ozalaka na congo te bando oyebiso yango okambo mais awa ezalaki na congo ezalaki réalité oyo tobandeki kovivre obanga si bato aner bayebiso moto aner ofandi boye même na bisi oyo eza droit na yo tant que congolais oza na droit kocritiquer kosala remarque ya makambo ezotambola te eza na constitution tant que congolais na yo moko ozobanga okokoka ta kobetela moto lisolo na nkombo ata ya kabila te to na nkombo ya gouvernement oyo baodirige mabe te ozobanga parce que moto aza pembeni na oyo oyebi te aza nani moto aner donc ekomelaki bacongolais pasi moko impossible même voire même nga moko na décider vraiment na kozala na téléphone Android te tout ça mpona nini mpona koéviter baproblème naza témoin na rond-point victoire bakanga jeune étudiant moko oyo aza na téléphone Android tout ça eza na makambo ya politique ya époque ya Kabila jeune wana ameka mema bango na mibeko boye pa bayo tombe na makambo boye ekozala na constitution abimisaka na même Android abimisi application moko ezalaka ya constitution ya RDC abimisi application wana ntanga article boye azwa mama na mu comprena azotambola na constitution na telefone eza infraction donc na Congo nyonso ekomaki infraction même droit na yo moko congolais réclamer nzala infraction ozonga boye infraction oloba boye aner infraction otambola na boye fo bafouye ozonga donc bacongolais oyo na constitution elobi ke congolais aza na droit ya kotambola partout alingi ya kose déplacer na bafaçon tout ya lingeli a respecter juste mibeko donc na Congo ekomaki ata otambola ozo respecter mibeko excusez okoma na place moko boye baomenace yo kaka baomenace yo donc ekomaki pasi mpona aner wana toyoka mpe na bamasolo bato ebele bakangama bato ebele bakufa bato ebele basala bango ya minene kaka na aner wana bon aner wana ezalaki géré na nani na Kalève à l'époque et après régime eko changé bon malgré président Félix président actuel na campagne na ye aprometaki bacongolais ke bakasho wana ya bademia ba aner tout ça fona kangango eza illégal fo basala mosala na bango ndenge esengeli bon effectivement nde selon nga ndenge na remarqué makambo aner na Congo Kinshasa vraiment namona yango lisu mpenza te namona yango lisu mpenza te donc ekoma nde sikoyo basystème ayeke okritike politicien moko na tv yeba yango sor na yo ezali osutukaka okomi place moko bo ozwi frappe akosakana te okeno nil part so mpoza na malchance okufi mbango mais babétise mingi etikali eza na la police wana mpe tolobela yango parce que il faut nameka mpe kolobela yango kaka na pasa la police congolaise mpe en tout cas faut barecycle yango il faut aussi barédiquer bango bazwa bapolicier ndambo batali baniveau na bango epuis bakotisa bango bazongisa bango na baformation ya malonga parce que selon nga na remarqué formation oyo bazopesa bapolicier en tout cas ezocadre te na comportement oyo faut baafficher devant population omoni na kati ya population toza na genre ya bato ebele toza na bato bamelaka badiamba toza na bato mito esalaka te na bato mito esalaka alors la police faut bazwa formation oyo eza ke na standard moko boye bakokoka kovivre na bacatégorie ya bato wana nyonso mais na la police na biso c'est tout à fait impossible bon nayebi te soki eza genre ya bakonzi oyo bazokamba la police ke balingaka korecruter bato selon bacritère oyo eza
recommandé te bazozwa bato selon bango bato eza ke ala na niveau te baopia pe formation malonga te mpo bayeba koréclamer badroit na bango te. Je ne sais pas soki eza bon, mais soki eza bon en tout cas il faut changer parce que eza na bacomportement mosusu eza na la police na bapolicier soki na bamboka mosusu en tout cas bokendaka bamboka wana bino bato bozodirige bomonaka koma comportement ya bapolicier ya bapays wana ezali. Nabeta bino no lisolo moko dernièrement nazalaki na Mombele, nayebi te ebele boza boyeba Mombele, nazalaki na Mombele. Bon, liboso ya poste ya la police mwana mwasi moko ezalaki jour ya Noël, mwana mwasi moko boye Noël ka ya 2019, mwana mwasi moko boye na mobile na ye baoswana na sa koswana wana soki ezalaki mobile so mwasi akokanga mobali na mwasi mosusu tuza pa mobali ayo yobika incompréhension mobali akei mwasi atikali abandi olela liboso ya poste à la police. Bandeko nayebi boseka me eza réalité abandi olela telemi bato biso nyonso toye wana bato baye olela nini fi wana lingi kukoyoka bato te parce que c'est entre nous alors tous se comprendre te. Bon, la police tara eza 0 mètre na poste à la police oyo tobengami basouciate basiate bilo mwa bongo. Bon, ceci wana ezalaki souciate à la police oyo batiaka mwa conteneur batia ngara mpona la police kaka. Nayebisa bino policier aye comporte policier ntango aye oyo okutake place bato batondi premièrement bazo violer ordre public. Bon, yo policier tant que oyebi genre bato baza wana te comportement na yo foluka ezala na ndenge moko boye oke yo na bato wana ekosala matata te ose okalme situation. Bon, so eza nango likambo kointerpele mutu te bopandi bato na calme mutu nyonso akei na ndenge na ye. Mais chose étonnant policier ye oyo okuta mutu aza na problème azolela oyebi likambo olela te oyemba moko bando gaze bando gangela ozolela nini oza liboso la police ozolela nini so likambo ya bakoyebisa biso ozolela nini ngana na soda nazotuna yo nayebisa bino na fille wana ole ebangisa ye etie lisusu mama na kanda abano gangela esu policier wana policier wana nini na maboko na agene. C'est-à-dire, eza la situation est que il faut en tout cas changer. Payer tambola bon et moni la police eza service ou eza permet la population. Il faut comportement la bango éducation la bango eza limpé na standard mo bo eza que ekokoka ko s'adapter na ba so moni na ba la police même ya mindele to monaka moi aux en situation mo ekomelo na nzela ti peut-être c'est bato à pomper baya la police policier moi aza déjà la connaissance que et logo comme les moto et peut-être azoki fona lukana kange logo mo bopo et ça là et ti bato ba service approprié baya ba meka kobongisa par la biso rien okota na kamba policier okota na tongo policier uti ko lamuka abanomela diamba na gene. Je me demande surtout ni aya ngande nazawa naza en pleine alerte le alerte le roi militaire à faire des so afandi na fond donc déjà ba comportement mo boye selonga na sepela na ngote na mboka na biso eza même sur total na ma changement de mentalité. Il faut la police même ba kondibi no vous à l'exemplaire. C'est-à-dire place mo bo mona embouteillage ezali wana pe na place ya malongo ki to uti boulot zonga ndako ora droit ke ko taper sans unique te o telemino pe malembo l'équipe na bato pas normal ba sans unique etikali pe vite embouteillage ezate au mona pe ke ba tala bango mo sala bo c'est que biso pe to ça nini to changer mais bino moko au mona na sens unique wa bato pe mituka mtso ezaki na sima ba koti ba bando landa kaka pour souka na wesa nini et créer des ordres et créer un embouteillage. Voilà place wana na clôturer ça ba comportement la police est belé na ba passe na bango
na ba makambo esalaka bakoka koservir peuple na ndenge population na ndenge esengeli te. Tolobela yango mpe kaka na baprochaine émission et au dépendre ce qu'on a appréciation na bino na bolanda so ezaki bolingi toloba kaka tokoloba parce que ba vérité ebele faut toloba soki bolingi otie like okommente kofinga nde te so omoni mo erreur yali peut-être que na français place wana tolobaki moi corriger kaka tozala na esprit wana eza mpe parmi babiloko ekochanger bamentalité na biso bacongolais ole tofingaka trop ocorrige mutu simplement mutu aza mutu acomprendre osala akobongisa voilà parce que eza droit ya congolais nyonso mpe ya koloba ya kosala remarque omoni à l'époque batemps wana ezalaki te epuis tobandeki kobanga tro makambo mosusu oloba boyebi sor no te toza bapere toza bafamille likolo ya makambo kaka te basuspendre vie na yo parce que tala kaka tozonga na dossier na biso aner yango nde moto ezalaki mpe base bandeko basystème wana bainterpellation ekomi okoma distraction na vie ya bacongolais parce que eza oyo congolais alingi te omoni congolais alingi ntango président actuel akotaki apromete bato makambo ebele c'est-à-dire eza parmi babiloko eza ke me makambo akofine na passé ya boyaki yango parce que bon naye kocomprendre que bon président ngo mpe c'est un visionnaire akomprenaki que moto ata uti oyiba sikoyo bokangi so botuni ya kowanga tomona meme na molière moto ayibi bilanga bato bakangi aoloba azalaki na kwiti nasalaki re nayebaki te zambe nayibi te aowangana kaka yango moni président aboyaki nde makambo akofine na passé parce que baondima yango te voilà babiloko wana ekomi okomela bacongolais distraction malgré état de droit tout ça babiloko mosusu fo kobwakisaka congolais ana besoin classe ya malonga alia amela azala na facilité ya kopeka afanda na ndako ya bien oyo eza ke ofandi na ndako ozo respire ndako ebota humidité te ndako molunge te aza na possibilité ya kose déplacer azala na courant azala na mai ya bien yango wana nde souci ya congolais asalaka mosala bien do nyonso wana yango nde souci ya congolais et non kointerpele mutu mpo tomonaka mboka ebongi waya place wana vraiment bozosala bozodistraire population eza na sens te bozwi bon nde tomoni na baactualité na bainformation oyo elekileki na internet ke non bainterpele Kalev ex DG ya nini bon nga mpe selon nga so nafandi na raisonner bien ale na mikolo eleki mpe moni ya moko barumeur oyo ebimaka na baréseau sociaux bandeko bon tokondimelaka yango a 100% te mais boyeba mpe ke eza bavérité moko boye kaka bango moko bato wana babimisaka yango eza bavérité oyo bango moko mpe kaka babimisaka eza bavérité moko boye na média baolobela yango te média rien waya baolobela yango te ebimaka bongo mutu moko aflashe mutu na ye na mutu ne wana pas zwi paf alance bozo comprendre sikoyo yo osatandake basalaki boye baluka rien quand même politisation ya mboka politique tout ça musique awera na JBT oyo ezaki vérité nyonso eleka na ye antenne te non eza bainterpele ye na aéroport bon soupçon moko mpe bimaka ke na bande koloba wana soupçon moko ebimaka ke ono bapays nyonso président de la république atambolaka akendaka depuis abandaki manda na ye soki aye neti na braza akei moto aner wana alandi akei ayeba alobaki nini bon namonango mpe kaka na baréseaux sociaux mpo na ngai na raisonner est ce que mpo balobi ke nde bainterpele wana auti Ethiopie président mpe effectivement auti outa mpe Ethiopie auti makambo ya union africaine bon toyebi te soki yango nde oyo eza ke eza parmi baraison bango basuspectele tout ça bainterpele ngai na yo
éviter. Mais ils ont quand même désordre dans le pays. Ils ont déjà désordre parce que na autant les sous le moment les sous siko Kalev yemoko a démentir à lobby que non, il y a outil voyage là un passeport diplomatique nae tant à Kiti à moni ex AG nae que tali na bureau simplement abimi azanda kwa kenda ku ayotala juste muninga bino bobimi sont interpellés ndenge pour un passeport diplomatique point d'interrogation. Et puis et là on a remarqué que gestion moka jusque les accords en désordre ordre exaté au lieu de créer des problèmes il y a oluka ko interpeller mangambo mababatu pendant que ça n'ont pas vérité pété ça n'ont pas botch pour distraire le peuple. Bon, ministre à affaires étrangères, qu'est-ce qu'il faut faire? Batouana nyonso ba dirigeant qui bazan ba passeport diplomatique on lance appel bosala ki on moni bino makambo yo nyoko la peuple nde bosala mbango ezala ki passeport biométrique bobimisi yango brusquement pas bobeti bato passeport mais wana ya peuple entre bino bato bozo diriger comme kilo lance appel mutu nyonso aza na passeport diplomatique osali délai na délai tel ba passeport wana ozala considéré comme usage de faux, c'est-à-dire dépasser délai wana usage de faux. So ozanango luka osal sa passeport ordinaire ceux qui passeport musu pesa la bato ba dirigeant na habité bosali ça pour beaucoup mon temps na kimia mais tant que osali sous na poste était passeport diplomatique dépasser délai wana et vous allez considérer comme usage de faux. Pour comment bino bolobi bo interpeller mutu et après et comme yo abimi na e a démentir en et comme non lukuta moi peu d'autres part on dit mais la bino te boko sabiso. Voilà, vraie solution en wana bo pesi délai et au sala bien to longana kata ba distraction na e ba interpeller kingani ba bloc wana eza ezo kitisa mboka eza pena na sens tant qui était selon nga personnellement selon ngai eza na sens te na moment na comme distraction mo boye o erosunga peuple congolais te lobby to avancer même moralement physiquement de que mboka na biso à rendre des autres. En tout cas so ministre affaires étrangères amiko sala idée na wana et vous sala bien parce que omoni mboka tambola na désordre te désordre wana bo luka bo créer pour na ko distraire peuple congolais na sa distraction wana bino bozo s'enrichir bozo lia bambongo bozo lia nini boye ba biso ne peuple congolais to votera bino pour boza la place boza wana to futara bino bosalela biso musala oza que biso pe tozala bien et non biso tozo futa yo mais en retour yo zo tchara biso ka ba embargo ba mamo boye o kosunga biso te en tout cas et comme perte pour le peuple congolais. Bon, toujours lobela tant que ça droit na biso ba congolais ça la constitution et logo toujours mon ezo tambola te na mboka il faut to lobela ngo tant que congolais faut na ça la remarque faut na lobela ngo ça la constitution na fini na nga mudute to lobby juste vérité to pesi pe na idée ça que il faut faciliter makambo parce que politique bozana ngo ça politique bozo tchande président de la république na confusion et puis na ba ranking na batu o ya sa ki na bango coalition moni na kata coalition na mutema mutu na mutu to éviter président de la république a sali coalition na bango ba diriger mboka alors bino sko bongo sala batu na banko tout ça bon yebisanga sko na retour bango ba okansani parce que selon nga na yebi ke boza na coalition nyonso fo bo sala fo bo tunanana. Bon, tolito sala buto zong ça bon. Na retour na bango est-ce que ba linga ba accompagner ni? Non. Ba luka toujours ba banda ko fina. Pour vous en la coalition pour diriger ensemble. Na éviter so na lobby ma ba mais c'est les français pour corriger. Bo finga ngande te parce que toujours lo ba makambo eza na nzela. Bon, bolimbi ke fe nazo ça na o ya rappeler nazo rappeler. Ah, nazo rappeler, nazo un peu occupé dans moi lo. Mon a rappelé ka siko, ça va. Ah, bandeko, pour comprendre.
dans ça désordre wana on fait en souffrir au peuple congolais biso nde to perdre. Imaginez pour na ngai nde to loba na koli na tikalo mona bien na mboka na biso te pendant 18 ans plus une année au bobengaki une année essai ya président Sika et ça déjà 19 ans donné na boy 19 ans na ngako cowboy 19 leki déjà une année en le sous président malgré lobby à action bon quand même toujours patient toujours zèle mais 19 ans na déjà KO et puis boy ba gena nga monter na nga monter toujours ba jeune belé ba congolais 19 ans na biso déjà leki parce que toi ba te to tuna pa nani to suki sa banani pendant que bateau tout cheki wana bango ba lié la biso plus en tout cas bateau bo diriger bo bongisa penza parce que eza propreté konyo ko la baninga tina niveau oyo. Imagine que nana baxelo komoko lokola makambo création ba emploi na mboka na biso omoni que selon bato ba okamba mboka selon bango ko créer ba emploi na Congo il faut ka ba investisseur ba uta ba pays mosusu ba chinois ba indien ba ya a aussi longtemps ba indien na ba libanais o baza awa salaire malonga pa ba congolais à la raté ba onyo ko na ba congolais bazo traiter ba congolais mabe mais quand ba même bato wana beaucoup ça la ba appel na bango ba ya ko investir mais comment mboka lokola Congo bozanga bino mona pays na bino na propre mbongo na bino bokoka ko créer ba emploi te bo senga bato ba utaliban na ba ko c'est tout à fait impossible. On a bien place on a mona ke boko sa biso boko sa ba congolais makasi na affaire à Kinbopeto ils ont ba manière ebele au boko créer ba emploi peuple congolais à se retrouver. Tout le monde Kinbopeto te Congo Bopeto parce que Congo ils ont Kinshasa te bien sûr Kinshasa est la capitale mais Congo est à Kinshasa te c'est-à-dire boko ça la Congo Bopeto comme ils ont qui président de la République a s'impliqué qui na mansolo wana parce que président travaillera pour la Kinshasa pas mal pour la capitale te a travailler pour na mboka mobile fait ça la Congo Bopeto na Congo Bopeto wana il nga créer ba emploi ou ça que dans lobelango na prochaine émission et to meka bande ko to loba ba mangambo ça que to la kisa ba konzo ke baza ba incompétent bana na souci ba congolais te ba bongisa parce que jusque là biso nde to perdre ngana onde to perdre na yo muto finga nga yeba on zo perdre parce que ça fait déjà 19 ans rien ne marche na pays biso tout dans ba chômage misale zate ya malonga osombi mutuka 3 mois mutuka bando kufa mais bino bande ko bwana poto botinda mituka mususu mutuka salata ba 2 ans 3 ans mais asika biso aso sombi mutuka sali 3 mois 4 mois mutuka komo beba banzela malonga ezate banzela nyonso beba bon malgré 100 jours ba bongisa ki mais ezaki partout te ce qui tembe to bandola ki semno banzela moko ezaya ko beba bino mo mona ke rien ne marche au pays. Mais tout souhaité kaka mboka na biso ekende liboso parce que toza biso mo ba congolais to koboma mboka na biso te. En tout cas nga côté makambo président tout ça ba politique wana en tout cas faut to longola on a mito ba congolais so to komo lela na komba mutu en tout cas mutu aza mutu en tika lo koma nzambe te parce qu'il faut to komo réclamer selon constitution na biso. Parce que la constitution a vu ce lobby nyonso. Aux gens qui sont réclamer selon la constitution, binomo a changement. C'est-à-dire, tu as vu que misala na mboka ezate, faut to attaquer le ministère tel selon la constitution. So ministère wana basali bo to ebi que to kende pas mutu tel na bureau boy tel, to éclaircir ba bloc wana tuna ba place wana nyonso. Bon comprendre que mboka ko changer. Donc na lingi bino mingi bo partager vidéo nanga o ACP nango partager message tambola
soko osepeli mpe te koma kaka kofinga te koma commenter et puis tokotala kaka qu'est-ce qu'il faut faire. Donc encouragement na bino nde osala tosala esu vidéo mosusu to éclaircir opinion tolonga na distraction parce que Congolais a besoin osala mosala elo ozanga ye appui ya l'état ya bato bazo diriger mboka l'état faut appuyer facha Congolais poids. Donc elo lisu ya obombe eza te parce que président lobaki état de droit, ça veut dire tokomozonga na badroit na biso malembe oza ke koloba même boye na média ezalaki mpasi mpona bacongolais mais lelo ekomi facile. Nasali vidéo nanga naza l'aise nayebi ke na kopartage bocomprendre makambo na lobi et puis bokomonaki na na nzela puis bokopartage yango. Voilà, merci natiki bino tokutani mbala nsima.